bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Vos chers abonnés de nous faire encore une fois plus confiance. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Vous êtes nombreux et nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous allons recevoir un couple pastoral, si vous voulez bien. Au hôtel de Africa Info, vous savez que Bisto Yambara presque tout le monde. Question de vous informer, question de vous amener bien sûr la joie, de vous amener aussi la gaieté et pourquoi pas le plaisir. Là, Maïle vous fait découvrir bien sûr le prophète Ézéchiel, qui n'est plus d'ailleurs à présenter ici sur Africa Info. Et voilà, tu es bonjour prophète. Oui, bonjour papa Franck. Bon, et qui m'eza? Oui, qui m'ezali vraiment en Angola, Nzambe, qui m'ezali. Oui, mais nous sommes les bah tu vas aller au Africa Info et tout le monde en était. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ezala kaka préparation, ba prière. Au moins ni biso y a un moment donné tolinga mingi ko kelungi Nzambe na ba dimension moko très profonde afin que to même un peu ba solution na ba via ba Nzambe. Tema ke ba to benga biso mingi. Batana ba problème mingi senga pe moi concentration quelque part. Koyoka pe Nzambe kozwa pe mo onction pona kokita kopesa bana Nzambe za selon ba posa mitema na bango moi tant wana nde ndo sala ke noto kutana binote mais nazali wana ce qu'on a pour pas prier au prophète Nzamba lobinene kaka pona prière au uti mikolo. Bon na prière oyo na uti mikolo oyo Nzambe alobi d'abord pona souffrance lolenge biso tozonyo kwa mamingi même awa na Congo même na bamboka bapaya ndenge bana Nzambe bazoko souffrir makasi nde Nzambe alobi ke problème eza omoni Nzambe apesa mutu libre arbitre ya koyeba ko choisir mabe et puis malamu et puis na ba prière on a kotaki Nzambe atalisaki ba origine lolenge oyo biso batu tozali ya kokangama lolenge biso batu tozali na ba problème lolenge biso batu tozali na ba difficulté ezo uta vraiment précisément na biso teme na ba oyo ba banda oyo ba bota biso ba parents na biso ba koko na biso nde ezalaki message fort oyo Nzamba lobelaki ngai yangwana. Donc biso lelo baso tozonyo kama ezali ba lien ya ba famille oyo tozali na yango et puis ba lien wana nde ezo mema lelo ba souffrance ya lokola moto a servi kis a servi kibonganga fazwa malédiction ne kolanda et puis kolanda tina bana ndenge bible lobi malédiction ekitaka tina 4e génération nde na ba prière wana Nzamba talisa biso lo lenge ni toko kosala po tozala détacher na kata malédiction wana. Tous à la détaché dans la malédiction on a prophète Ézéchiel mais au milieu du moment pour la première fois et raisons animées. Vraiment maman na mimi afin que d'abord bato balanda biso ba que notre prophète Ézéchiel est engagé. Mon alliance a pas mbatté, il y a fantaisité. À la alliance il y a fantaisité, il y a pas mbatté. Donc azaka na mutu moko oyo akangama maman Julie azaki ngo ya melela komi matitika donc alati déjà kombo nanga parce que moi ça lata komba mobali yango moni to memi epe bana Nzambe bayoka et surtout bana Nzambe bayeba pe koyoka moi mukie lolenge ni ntobundi po lelo tozala pe lelo marié comme ça entre moi et lui. Donc témoignage ya mariage na bino et édifier bato muso ba otala biso édifier bato pe ba otala biso lelo pe bata na époque ya fiançailles ba parcourir ba difficulté ba combativité parce que mariage eza eloko moko ezaka très combatif papa Franck eza na eloko moko te o satan abundisaka lokola mariage eza te mpona nini c'est parce que na kata mariage Nzambe azala na posa ba nouvelle créature parce que Nzambe soki ba nouvelle créature bazoko exister nde mission na ye ezoko élargir yango moni satan abundisaka mariage po bato babala légalement te parce que bato nyonso babotaka bana illégalement bana na bato na bazana problème devant Nzambe yamoni satan linga te muto atosa lelo banzambe yamoni lelo prostitution eza mingi bato balingi susu kobala penza te bato balingi azuzem esili. Voilà, toujours un message au Kanga Place wana mutazuzem esili pour te pesa maman Julie Mbote. Maman Julie, bonjour. Bonjour papa. Qui m'ezali maman? Mieza. Et c'est mon yamba lelo message ni memeli bana Nzambe ba lando siko. Message na memeli bango pona oyebisa bango nde mariage na ngai leka.
na façon lelo na lati alliance na yeba ite lelo na lati alliance. Le message na mimeli ba. Ok, tozongela maman pour faire ce message wana ko sabi so bien. Mais prophète batu mingi pe na Bible tout le monde ba balaka na bango pété hein. Bazebele, apôtre mais tout temps na bango na Bible. Est-ce que on peut basala lisum? Bon, moni apôtre Pierre azolo plutôt apôtre Paul azolo banini. Alobi na ko sepela na batu bazala lokola ngai. Parce que yé azalaki na ye célibataire. Mais alobi pona ko éviter impudicité. Non senga na jeune nyonso abala. Et puis apôtre Paul atalisaki ba raison nini oyo esengelaki na mutu surtout musala nzambe o aza trop spirituel azala célibataire. Ba raison atalisaki eza nini ezali akoyeba ko remplir des tâches. Tâche ya mama, ya bana, donc en général maman et puis bana bana en général et puis tâche ya nzambe. Ozomona. Donc même mutu oyo aza célibataire aza yemoko azaka na souci moko œuvre de Dieu. Yango moni apôtre Paul a yebisa batu soki bokoka boza lokola ngai. Amoni yepa bala kité. Mais soki mutu akoka te il faut bala. Ozomona. Donc pona bato basala bazwa décision wana ndeti ba prophète atango kala babala kate ndeti ba ili le tishbik ezalaki bazaki déterminé basala nzambe. Donc baboyena badaki chasteté na bango. Bagadaki yango basala nzambe c'est tout. Donc ezate que lokola bango babala ite biso peto bala te non. Prophète, bien peu quand même, il faut mettre l'autre monde, tu as pression na pasteur Moïse Mbi la réserve de l'éternel. La terre, mais quelque part, on a un peu portrait. Paul, là, est-ce que ça m'a dit? Bon, ezali mabe makasi pourquoi? Parce que Aza d'abord kokamba. Plupart l'église basi nde bazé belé. Bon, apôtre Paul n'importe quel basi balai. Basi bazalai na bango. Yango moni alobaki boye soki bokokoka te kozala lokola nga bobala parce que ye a disciplinaki nzoto na ye. Est-ce que ba pasteur bazobala te wana ba capable ko discipliner nzoto na bango? Mais ni nezangi parce que Jésus m'a dit vous ferez plus que moi. Bon, na point il y a désir sexuel wana eza contraire na spiritualité papa. Au cause de la onction mais au même moment tu es excité sexuellement. Tu as l'onction, mais au même moment, tu es excité. Comment? Expliquez-moi ça. Parce que l'onction est sous une dimension spirituelle et puis surnaturelle, les alaka à niveau ya âme. Mais, na niveau ya corps, où ils sont commandés par cerveau, il y a un salaka. Parce que prophète, où ils ont joué, à utiliser la circonscience et puis la conscience. Conscience, il y a un lié par cerveau. Circonstance yango za lié par âme. Ozomona. Siko autant ozo pesa li sakoli, azo ba très bien que na pesa li sakoli. Et pas mundeli, so za mundeli avec o za mundeli. Donc a osang ça circonstance na conscience. Mais soki siko bébé ndeti bébé prophète il y a oyebate a oza l'emporter. Donc conscience neza kokufa mais circonstance ezo sala. Donc pona ka kota sa batundeli ni. Soki mutata oué par l'esprit, mutone peut-être dans la maîtrise ya spiritualité. Corps naïe et qu'on a la réaction et puis esprit naïe et qu'on a la contact na le Seigneur Jésus-Christ. Donc yango monaka tangu to bon de la pona batu muta ko y peut-être mutala te pantalon la tiji pa mukuse automatiquement ba ser bazala kawana ba yenadra ba zipiki mutu. Pourquoi? Parce que kokipe ko attirer parce que la frère au bazawana non le pasteur hein pour pasteur to za kuna te yo la œuvre de Dieu. Nous te tourner mission bo attendre un esprit na biso za concentrer na émission. Pareil na mutosa musala nzambe tu es dans l'œuvre. Et comment vous pensez les sous comme excité? La Bible dit résister au diable mais fouiller l'impudicité. La femme a dans la puissance makasi papa. Moi ça ko longolo même na onction. Ya lokola yoza a oza rempli na onction. Moi ça koti bolumba panzi makolo yo na onction tika la wana. Mais faut kima. Pour so kimité et les gata pas même 3 minutes sans que obima na molimo. Donc la femme c'est une puissance. Donc ndenge to kima mutuka na nzela faut to kima pe mwasi. C'est une puissance. Donc les lozo mona ba pasteur ebele ba opengwa pourquoi? Parce que ba sir na bango moko. Tenga na okoya te. Ozomona nga mwasi wana okoyisanga te nga na banga nzambe. Mais yo banga nzambe okende otala mwana mwasi abatu yo moko. Mwana mwasi ana azape ye moko. Yo pe oza yo moko. Oh, OK rendre visite étant que c'est yo za pasteur protocole na yo aza derrière yo aza mwana mwasi. Mais ça vous avez pensé par le prophète. Papa
La femme, c'est une puissance. Là, je vous dis la vérité. Pour ceux qui, moi, si, à la puissance, c'était Nzambe Yemoro Azoko se contredit. Pourquoi? Nzambe akeli moi si na puissance moko attirante. Oye sengeli benda moto. Yango monaki Adam, Arieba qui cause la séduit, c'est parce qu'il était attiré par la femme. Parce que qui bien que non, mbuma wana nzamba pekisi yango. Mais asali yango parce que moi ça séduit rien. Même devant malgré l'interdiction nzamba, mais puissance à moi c'est l'équipe makas. Puissance à moi si et l'équipe makas. Donc ngande naza bende madame nangaza wana. Na koki jamais kokende rendre visite na une famille ou bien une personne moi si moko yemoko ngai na ke rendre visite. Non, na ko sala ngote. Et sengena mema moi si nanga toza na ye. Parce que son avana moi si wana nazanga moko. Papa, même son azana makanisi ya mabete, il y aura une puissance là d'attraction. On est normal les ambassades. Pour ceux qui salamité, c'est que moi ça c'est impuissant, à peine impuissant. Il y aura toujours une puissance d'attraction. Il y a mon fond même moi c'est n'anga pona intercalé. So moi ça occupé, na même frère moi quoi il y a église, tous amis balé pour te rendre visite na une sœur. Donc et là que quoi ici le lo ba pasteur le lo, ils a trois choses, l'argent, la popularité et puis la femme. Parce qu'au kolonga l'argent, au longi la popularité, mais la femme au quoi. Donc, c'est ça. Merci pour votre bonne explication. Mais tout que non, malembe bien, parce que tant aux autres, tu bêtes ma mariage, c'est très bien. Autour de ba, on a l'anda qui vient bokebi, olobi, nzambe, alinga qui batwa bala na pour que bota bala na katia mariage. Ok? Pour bango de bazali, progéniture à lobby, ni mutu expliquer biso. Mais si ko mutu oyo aboti avant, babalana, et après, et moi, ko bota moi na bango babalani. Bon, Lialiboso, d'abord, Nzamba tambolaka na ba loi. Bible lobby, je veux que les mariages soient honorés à tous. Na mukanda na hébreu. Tant Bible lobby, je veux que les mariages soient honorés à tous. Et nous lobate que bozumi tuka, bolati ba voile, bolati ba veste kitoko, bobandi otambola na nzela, na bali, bono sala ba tapage moko. Non. Honorer, cela veut dire béni. Cela veut dire tangu bazoko bénir bi n'est pas un homme dédié. Et ça na ange moko oyo a s'occuper par makambu ya mariage comme on a Gamaël. Dès que on est plutôt cet homme de Dieu là azoko consacré bino, ko consacrer mariage on est ngolo ba azope sa bino permission. Boza la légal, boko manzoto moko afin que rapport sexuel na bino ezala impudicité te. Parce que rapport sexuel ça en dehors, il y a bénédiction et mariage. Et ça, impédicité. Vous avez na muto azote kango na nzela na balabala na mutu oyo aosala rapport sexuel avant le mariage bazaka ndenge moko. Donc tangu sikoyo mosana nzamba bénir bino ange wana Gamaël yazala kana liste. Ya babala ni nyoso aza ange aza spécialisé kana makambo wana. Makamba mariage. Donc a co-signer ango que vous êtes mariés et puis après ces rapports vers le Seigneur Jésus-Christ. En fait, pardon, toi qui malembe, parce que ceux qui ont eu comme moi passé, bando que bela la biso mingi, baza na pays étranger, balanda biso pe baza mo musika. Kuna réalité et dans des mon abiso na Kinshasa te. Kuna tam mususu que ne faut ela na mbango kende na mairie ou biso benga commune, bo bala na pokuta mususu partenaire moko azana proma mukanda. Nzamba sa boke bo bala ni na bino, mes familles sont informées. Et ça dit que non, et soumis partenaire Mokazanga Mukanda, mais en étant d'accord moko, vous êtes obligé de me que non, bobo taper, bobo ti, mais vous préparez malembe mariage. Batabongo bazaka basumuki. Batabongo baza basumuki. Po to nangai, po nani ba basumuki. Po nani na toni bala. Ceux qui basent Bible, ba fongo la Bible, na bi ke balanda biso batanga la Bible, puis na respecter bango déjà na musika. Batanga Bible ko banda na Genèse et Apocalypse to tikala mona terre bisika un homme de Dieu mutu mon songo la kesa la mariage na commune na ebité et c'est contre mariage ça dans l'état. Bon, selon ba conditions actuelles toko salango, mais devant la parole de Dieu ce n'est pas évident. Devant la parole de Dieu les mariages où ils allaient important c'est les mariages religieux. Bon la famille ou tout bien un mariage coutumier. One is a symbole.
wana eza symbole kaka en fait. C'est pas le mariage en soi, biso osara motema mingi. Kuna bakolo mwana ba upesi mbongo bapesi o mwana na bénédiction nyonso. Ndebino boza heureux. Yo okena na église pendant que famille koto elie lokote. Ou assure que moi sona ko bota to oza problème te. Bon, problème ezalaka nini? Problème ezali omoni lelo biso surtout ba africain. To komisi mariage coutumier lokola côté ke loko. Ozomona. To komisi lokola mo loko moko bo extra ya monene, mutako sengela ngo même mutuka. Asengela peut-être moto, asengela peut-être buku lupango. Ozomona comme lokola loko moko ngombe. Tete ngombe. Or que mariage coutumier, auto benga coutumier. Ezali mobali azosenga autorisation akota asala famille na bino bakoma eloko moko eza eloko te ke lelo bakoma ko grammatisa ngo comme eloko moko boye ya comex lelo mona mutu azo même mbonga mariage ke sana ngo comex azo la babala mwana poazo mbonga mariage sana ngo comex. Mais au côté pasteur au côté tu confusion na mitu parce que sozo bandengwana et yako ba tout bakeno bon d'ailleurs écoute mariage coutumier on vient na sens te to ke na psuka mbamba na église na to et puis sili nango kuna problème vous arrêtez te wana nakoki ko boya ngo te ko boycota ngo te parce que na bible pe isalamaka mariage coutumier oyo Eliezer atindamaki pa Abraham po abala mwana ya abalela mwasi mwana ya Abraham kuna kombo ya Isaac. Ozomona bapesaka symbole wana toko boycota ngo te mais lolenge siko bato bakoma kozula ngo lelo mariage coutumier et comme coûter trop que les mariage religieux. Or religion est très capital parce que coutumier ya quoi na yepa na yo yebingate mais na yeko kota na famille na yo ko kota na ko kota bon téléphone ya na symbole wana yonde mutu oko obligé ngango ngezala kala mona monsamba mo likasu mo eloko OK na ye na memeli yo tant na memelo na pesi yo o acceptango eli yo lobake no opesi ngai mwana ozomona loko opesi ngai mwana parce que mwana wana avant akoma yangai esengeli sikoyo nzambe a permettre biso auto benga ka mariage religieux ozomona parce lelo nde omoni même so lelo mona ba jeune belé baza bazokoka kobala te à cause ya ça coutumier et comme le lelo moko terrible justement prophète lokola ozoba mambongo esali biso pe bien ba moyens zo faire défaut batu mususu ba kompo sama ebele bana banda kota mususu bakoma na bana 10 ba komi peta mususu na 20 ans de mariage mais basana ba religieux te pour une bongo ils allaient quitter ko louer salle après mariage religieux basana ba kaka coutumier ayi na famille asengi mwana ba futi facture mane basenga ki apake na commune pour batala soki ba osala communauté de biens ou séparation de biens alors basuki wana mukolo bakozwa su mbongo ndebe ko sala religieux pour que basala une grande fête donc batande ngona au moins bazaka na trois chemins prophète bon pona ngai batalolenge bongo baza penza na droit chemin te. Pourquoi? Parce que ba remplir d'abord ba condition où nzamba sengité. Boko yo bota na bino bana bazana bango bata 10. Mais bana wana tant que bana wana ba botami selon lilo banzambe te bazana ba problème puis bino ba parents bana problème parce que ya loka bosali kindumba même famille de Jésus pima sangana c'est boka koso bokende bobota bosa bosa la heureux même ceux qui famille sopi masangana c'est devant nzambe ba remplir ba condition yo sauter. Parce que je vous dis, Papa Franck, mariage oyo, eza iloko moteur capitaine sengeli ba nzambe ba teyama. Lelo ozomo na bate belé ba divorce comme belé parce que tobala moi si poto divorcer te. Tobala ka moi si poto sa la vie liwande kabola biso. Bon ba ça la religieux ba divorcer raté. Bato ndeti ba ça la ka religieux azo se divorcer. Cela veut dire quelque part à ça la choix mabe. Donc moi soit na za moi sa vie na été, a uta na côte na été parce que basi baza ba produit dérivé à ba côte mibale. Pour se trouver moi si ayo ndeti nga na trouver moi si na nga vandi wana. Donc vous omona ndenga zali. Donc na kuna tina te ya olinga moi si mususu. Vous omona quelque chose ba erreur na na ko supporter yango. Et puis na bomba ba erreur à moi si. Il faut ba na nzambe ba te ya malinga ko batela ko conduire basi na bango. Moi si aza être o sengela dans la conduite non ya conduire mobile parce que ko bomba ba erreur moi si na yo ko gérer moi si na yo ndé permettre bino boko na divorce te ozomona mais ko gérer ngo wana ba bengeli ombile ba cho 100 mètres gérer bozo ba moi sa ndenge nini bon eloko wana d'abord ti bana nzambe ba comité na niveau wana cela veut dire na kati ya foyer na bango ba créer ki foyer moko ya ba liberté papa na liberté maman na liberté bana bana liberté parce que dans la maison le chef c'est l'homme. Si on a ba loi on est comme na ba pays on est ba pays où ils en Europe pays occidentaux wana ozomona
c'est antichrist, comportement antichrist. Parce que l'homme est le chef de la femme. Parce que moi, si Esengeli Ayoka, oh, nyonso mobile azo yebisa, la femme soit soumise à toutes choses envers ton mari. Parce que ce qui moi, ça comme diana ba niveau wana. Yako benga déjà mbila, yako tia mobile 100 mètres naïe. Vous avez que quelque part, d'être au départ, fautif, peut-être, c'est qui mobile. Aïe ben deni yako éduquer, moi, si t'es parce que moi, si ba éduquer chaque jour. Moko éduquer ndenge ni boade anda komoko. Oko éduquer moi, si comment? Nanda ko d'abord Esengeli zana ba loi. Un pays sans la loi n'est pas un pays. Une maison sans la loi n'est pas une maison. Il faut zalana ba loi. Oyo papa azali wana d'être biso na foyer na biso. Ba loi yandako. Soko oza peut-être mutalibanda nandako nango ko mela shimboki te. Soko yo tala ngai oko mela boki te. Ndako na ngai ba chasseur profane eko beta mate. Et puis chaque 20 heures tokutanaka entre famille to sali bilan de la journée. Bilan de la journée nazo tout na mutu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le jour? Muta a récolté nyoso o le kaki na journée à lobia ezaki OK, nous traitons cela entre moi maman. Tout traitant OK, nous arrangeons, c'est tout. Directement tout ça le programme deni toko tambola lobby. Ozoma skonda kutango tambola bongo. Satan azana makoki soit kota te pas créer divorce, pas même bino boko mana ba division. Parce que je vous dis papa Franck, ndenge na lobaka tango yambanga to liboso ke les divorcés n'entreront jamais au ciel. C'est vrai? Oui. Les divorcés n'entreront jamais au ciel. Mais si le prophète le ban mabe yoye na ba réalité no Afrique awa que no cha loi o c'est la bilan ya journée pendant que moi si na par exemple na ba mikili oyo ils ont déjà développé to benga rango moi ça ki musala mobala ki musala ko to tango yibu bon moi bisi moi c'est l'ambela fois bisi non kota kuna ngape na fatigué awa chef à la raté awa mobali to moi ça la raté tous to luka pour na bien-être ya famille il y aura un petit peu de temps on a ça va conseiller aussi na mikili ça déjà développé prophète. Bon, au moins le problème est anin et sengeli biso to se conformer à la loi de la parole de Dieu, de la Bible, non la loi du pays. Parce que le monde est conduit par Satan. Tant on balobi que moi si asala mobile asala, c'est contrairement à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans la réalité peut changer prophète. On a 21e siècle. Il faut tout l'anda aux paroles de Dieu et lobby. Bible lobby sengeli moi si ba posani tout et pesa maipa ya mobile. Siko lelo, ce qui peut-être mobile a commis na ba kamo kondeti ba handicap moko bina santé. De moi ça ko za relève. Mais sengela to sa mobile na ye. Parce que moi, si nous sommes tous à mobile, il y a un problème. Quel que soit le comportement mobile, on est capable de gérer. Il y a un moment où on a dit que conseiller. Parce que tu divorce, c'est ça. Pour divorce, et même si tu as donc, que non, tant que mobile a comme un handicap, ça peut aider. Mais en réalité, mobile a une force. Moi, s'il faut, avant de éduquer, pour éducation, et où tu n'as pas à moi, si. Et pas y a pas. En fait, n'a pas facture comme un mokili boye. Facture gauche droite tout ça est tombé débat. Mobile yé mort le bord mort raté le bord mort sur la longité hein. Bon, papa Frank, eza boye. Nzambe fa sungande. Nzambe soka sungi apesi musala bien. Ozo peut être bon ono ya bien. Ozo mona. Salaire ya bien. O libérer moi si na wa kendo teka pourquoi. Mbongo wana eza pona ozo charge moi si pe bana. Donc c'est ça. Donc c'est ça la marande na programme. Donc isingeli bana nzambe ba comprendre que surtout ba papa ba comprendre que non tant vous ana moi sinanda ko permettre moi si akendo salate au moment où vous ana force, vous ana intelligence pour ça la salaire ça. Tikaye aboko la bana wana. Pour bana wana ba éducation de pa ya maman. Lelo mona ba to comme na ba délinquance juvénile à cause ya ko déambuler papa azo se déambuler maman azo se déambuler moyen ba conseiller bana ezate moi na kota n'importe quelle heure donc il le la bango même eloko n'importe peu qu'on a maman dans la raté prophète bon ni dans le l'embête c'est n'importe parce que en Afrique ça passe un peu les cambo les appellent que non mobali tout ça nous sur lobby yon des chefs non kuna chef mi baleza et puis bana beaucoup bana bangote déjà na classe parce que éducation mosusu kuna que non ce que meki ko beta mbatambi la ye moi na yeboka numéro mbila ko benga tout ça bon eloko ko lobate batonde ngona ba usuka wapi na bate zo pesa boy. Bon, wana ezali d'abord ngandit nazabwe soki nza masalenga grâce un jour na se retrouver kuna pour un temps et loko nga na sala ezani na ko mema bana na nga na éducation li lobanzambe
non yebisa bango base conformer na liloba nzambe. Lelo so mwana asali mabe mama aza na droit ya koéduke mwana ozomona koéduke mwana eza na bapartie ebele kokorige na eza mpe na kati ya koéduke ozomona kobeta bible elobi beta mwana bible elobi beta mwana me koboma ye te ozomona donc so ozwi mwana obeti mwana ce n'est pas un péché ozomona nzambe mpe lelo abetaka biso donc so natengami mwa moke nakesimba mwasa nzambe osani akofrape pas ozongisanga na nzela donc fouet ezongisaka motu na nzela ereviaka conscience ya motu donc ntango bango batieli bato balwa bongo ozomona ke je vous dis surtout bapays eza développé emema bato ebele na kati ya perdition or même de la parole lelo ozomona bakomi kovote déjà même na Congo na biso awa déjà ekomi dans l'égalité entre l'homme et la femme ekomi nanu te donc ozomona bapays nde tu eza développé déjà l'égalité kota donc mwasi akosala nyonso mobali azosala baza ndenge moko donc ozomona ke loi bongo ezotelemi la parole de Dieu donc automatiquement la famille est bafouée na mokili nini to biso nyo toza bamikonzi siko tozwa baservante wabibie baserviteur il faut tozala mokonzi moko et puis bato balande na nsima donc na kati ya maison c'est l'homme qui est l'autoritaire de la maison le chef de la maison c'est tout après l'homme c'est la femme. Tozonga likambo ya mariage prophète sikoyo ni tutoloba awa olobi ke bato nyonso bazobota libanda ya mariage question no répondre ngango te na yebi to sotaki mbangu procédure ya mariage ezali mais accident zemi tolongola zemi to tosani bon te bakoki kolongola zemi te mutu nyonso azobota libanda ya mariage eza na bapéché oyo to nde tolobi accident mutu akanaki po abota selon liloba nzambe mais akutani na mwa occasion moko boye esali ke non aza séduit asimbi ndeko ne mwasi na ye bien fiancé na ye ase retrouver na zemi donc zemi abongo kolongola te mais faut réparer péché wana en faisant quoi ko réparer péché wana il faut ko honorer mwasi wana et puis tant honorer mwasi wana mwana wana o bobota ki wana il faut pasteur apambola ki bino azala okura masolo nyonso ne bo pasaki na fiançailles na bino poza lelo ozomona mduzu moni abota na ye mais ake bapamboli ye amibimisi lokola mutu azali moseka ozomona mais or ka bota na ye donc mwana wana il faut passer azala okura et puis babondeli pona mwana babénir mwana wana et pas nzambe eloko wana eza effacé mais soki kaka mwana aza bongo des problèmes sérieux or nde toza boye na fiançailles so totali bien nzambe arevelanga eloko moko selon fiançailles il faut édirer kaka 6 mois 6 mois ya fiançailles parce que na kati ya 6 mois ozo étudier mwasi parce que na kati ya mariage d'abord eza na baétape oyo esengeli mutu aleka po akende na kati ya mariage étape ya liboso ezalaka nini ezalaka fréquentation mobali azo fréquenter et puis étape ya mibale ezalaka il faut boke na décision étape ya misato ezali ve soka bosali ve wana ke na kobala ye pandemi ok vous êtes marié spirituellement en Johanna a signé bino boyeba te vous êtes déjà marié sikoyo nde bozana il faut siko continuer ti na kati ya bénédiction wana to benga époque ya fiançailles siko époque ya fiançailles wana il faut vivre na vie ya pureté bien sainteté oko simba ye nanu te jusqu'à ce que okolongola ye voile donc voile wana omona bato balataka ezalaka symbole ya virginité mais lelo ozomona mwasi aboti ça sur la réalité wana te mais c'est biblique papa lelo mona mwasi aboti ata bana 10 mais alati voile bazipiki ye na miso ozomona mais omona tala bana ebele bana kozo bakoma koloba minu déjà bima ozomona donc voile wana ezaka symbole la virginité donc mwasi oyo abota déjà akokolata voile te akolata voile te alati na ye voile oyo balataka koto mais akozipa elongi te akovoile plutôt elongi te parce que Rebecca to bamemaki epa Isaac azalaki voilé Isaac nda fungolaki ye ezalaki signe il faut adéverger donc so moni mwasi bavoile na mwasi cela veut dire elle est vierge mais sur ce que moni mwasi asali mariage aza voilé te bazipi kabu mais aza voilé na elongi te ça veut dire quelque part elle a été touchée dévergée ou bien aza na bana ozomona donc tangu siko mobala kolongola nde nazonga alongoli voile wana donc ngi olobaki non isingeli adéverger mwana mwasi wana makambo nazoloba eza biblique isengeli adéverger mwana mwasi wana ozomona procédure donc lelo ozomona esalamaka te lelo okomona yango te donc omona mwasi
mobali bango nyonso do eloko na kutu bayebi yango te azuka mwasi boye papa bazo vivre da bango na fiançailles wa bayebani nzoto bako pata ko découvrir moi sango zo kende ko bala ota soka bota to bota raté eloko to ba yango na donc ngolo bake ko meka c'est ça faut ko meka inanu oyoka ozomona mais ko meka wana eza déjà lisumu parce que wana déjà bo sala kindumba ozomona bo sala déjà kindumba eza lisumu lelo so nzamba pesingi o mwasi mwasi nzamba bike mwasi ya yo ate que mwasi wana aza na problème ya ba complication mabota non donc dès que c'est décidé papa ou bali au bibine ndetinga mama un coup une flamme donc na balier donc na même jour na pandi voile le même jour yo wana zemi un coup une flamme que ba oui maman ah biso yemo faloba maman na dit que Yiko sunga biso, c'est très bien, en tout cas, de se bien la présence de yo. Alors, maman peut belé le coup là, yo ba otala biso, bazali vraiment dans le monde entier, balandara ba émission na biso, tulingi o meka un peu ko sunga biso surtout ba maman, na expérience na yo, aux ali jeunes, au bali très jeune, au bali mostali nzambe. Alors, il est cas qui ndenge une expérience là et puis pourquoi on dit même ko bala trop jeune, surtout le ba on dit voilà. Andima ko bala po komo na lala na ndoto na bala kisanga na vani na sanzete mwa bala zoya na mutalati vala pembe suko azoye bisanga kolanda bakamadi te mobali na yo yewo ndena tuni mobali na nga yewo yo faso azaleli boy ayibisinga alataki ye pe bilamba kandenge ilamba pembe suko balakisaki nga elongi te bazipie nde elongi suko mutu abanda ayebisanga wana elongi ebanda komona na fulu siko nde natuni mobali yango naamona elongi na ye te nde nini boye ayebisi nga okomona ye ka ntango akoya nde mbala moko balimwe na ye ntango nasutoki na pongi nabombi mpe te nake nayebisi paster o place na banda asambela pasteur ana lobi to sika pa prophète akimisaka yo église bato ayiba ko yiba ama bato ya pasteur aganya yo ya kimisi yo pona bolingwa te akimisanga te nga moko nde na yaka tana yebisi pasteur ana lobi sambela ekokisama nde na église nazalaki mwa makambo ebandi kobima nde nakoka makambo te na kimi tana kimi bakamadi nanga bazinga nde baye kolakisanga na église na ye esali ata 2 semaines te aye obeta ye mpe likambo ya libala na nse nde nayebisi tosambela kosambela osambela bitumba ebandi ekomi pene ya aya otika biloko babwakeli nga liboma malade ya liboma malade ya liboma liboma ye mpe aza makasi na osambela asambeleli nga liboma esili esalaki combien de temps liboma wana esalaki ebandi nga na ba 19h ntango babengi ye ba 20h 21h esili ekatani ntango ekatani mpena liboma tozalita mosusu malaria cérébrale comme esalaki yo peut-être te malaria te bautaki kouta na nga na hôpital mpo batala eza malaria balobi malaria te eza likambo ya famille bokende kobongisa ntango tozongi na mama nde mbala moko kaka kobongisa makambo ya libala bitumba mpe ezosila te na église mvui na quartier toloba te na bakamadi oyo na banda tambola na bango ka bitumba ti kobunda osambelana lelo nde na yo trouve naza libala. Est-ce que libala eza malamu mpona bandeko baso baolanda biso? Eza malamu soki eza ya yo okoresir na yo. Merci maman, c'est très bien. D'ailleurs, témoignage il y a maman prophète, il y a pour maman pasteur ou à Pesibiso. Prophète, le oyo où c'est très bien, ni toujours le baal kambalibala, kambalibala. Mais sikoyo, est-ce que pour nakobala, il faut aux aura vision, il faut aux lanzamba le bel moyen ni pour que on trouve que oyo vraiment les mobile nangato yende vraiment moi c'est nangai. Il faut ça nzamba faut bana moyen. Bon, pour nakobala, oui, il faut que Zambe a orienté yo parce que lelo
bate belé bazo souffrir na libala. Bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais batumsu bakoma soka bali akoma ko regretter mais pourquoi il faut changer comment celui qui trouve une bonne femme. Oui, une bonne femme trouve le bonheur. Mais les lomo musu ba vie na bango baby parce que ba bali basi oyo ya bangote. Parce que ndeto za la boye ndongo za na papa Frank ya na mwasi ya vie na yo nzamba bongisa. Na oyeba endenge. Pona koyeba ye yango moni nzambe ayedaki mwasi nanga po a découvrir ngai. Parce que yetanga moni vision wana ngai nazaki pasteur. Tant nazo sala nzambe na bande pe kozwa ba idée funa choisi une sœur na bala. Mais ozomona ka ba sœur bazo deyambele bazé belé. Bazo bamsu bazo tenter yo bamsu ozo ba na kopona wapi na kotika wapi ozotala. Mais nazaki ne loko mokat nanga na bando bonde nzambe moi sa vie nanga partenaire swazali alongwa aya aya na église na ngana ko lukete ngana yate to ekuta na tana baro be wapi te to kokuta ne kaka na église ngana ko mone kaka na église yende akoya il faut nzambo benge nanga moi sa vie nanga pona boya kina linga moi si waza yanga te pona regretter le na vie. Je vous dis les mariages faire un mauvais choix. Ils ont le col à maladie à carré dentaire na mine. Oko souffrir papa. Le lomoni batebeli ba divorce tout à cause ya ko bala basi la bangote. Puis moi si balinga ka etika pona kitoko non. Moi si balinga ka etika pona mbongo non. Moi si balinga ka soki awuta na mpote na yo. Oui prophète mais basi mususu pe ozana eloko te abandi ko sunga yo tu komi mutu. Lobi obukoti na ndako aba complication bandi. C'est comme nous tenons au bali tam pour la récompense au bali parce que vous a quand même reconnaissant on a bien fait où il y a celle là que pendant que vous avez dans fiancé mais là le problème c'est que bandi et après beaucoup que c'était beau divorcer n'a rien à faute na domaine voilà. Bon mutada na faute ezali mutu oyo mobali yemoko parce que mobali ça reconnaissant on a bien fait il y a ndeko moi c'est ça là qui que non on a comme na mbongo ba moi il faut na bala et kaka ngai moko nde na zaboy. Tant on a bon nazaka avant na bande église il y avait une sœur abando linganga ngana zani lokote mais azo idinga papa na zaki mokonzi munene na Congo azo idinga azo pesanga mwa babiloko tout mais na ye ko rendre compte que non moi soit moi sa vie nangati na yebi si maman na sambeli oui na sambelaki na bondeli na binzambe révéler ngai que soit moi sa vie nanga et puis na senga basini na binzambe soit moi sa vie nanga na senga 3 signes si na liboso soki na sali rendez-vous to kuta na ye alata ba couleur nga na senga couleur rouge na senga couleur bleu na senga na couleur noir signe wana esimbate na kenda balata compliqué ozomona deuxième na binzambe so na bengie mba moka bando finganga sans raison na bengie ka oui ozapi ote ngana oyate abando finga troisième signe na bisa nzambe so irema moi sa vie na complication za na kota papa na bango aboya et complication et ko sala na compagnie na moi sa vie na te mando idinga na yebisi clair mama na osala te ya bité oza mobali na ngabi jamais nena yaka kovanda de kovanda na vai na bondeli de nzamba ko testa nga vision ke na tindelo mwasi na zoya tangu nazo zelango de mwasi na nga yaki. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une expérience. Oh, c'est là qu'est-ce que bandego musu il faut basala nini. Oh, dans le temps musu basa peine besoin ko bala na moment oh mais il sait pas trouver sa femme pour na fina mobimba. Bon, bandeko yo bazolanda biso pour a découvrir que mobali wana aza mobala vina yote, mwasi wana aza mwasi ya vina yote de 1. Au moins na kata mobali wana bozala identité. Bobando okuta na ba contradiction moko compliqué surtout na cas ya fiançailles ba dispute entre bino ko welana lelo boyani lobi bozongani lelo boyani lobi bozongani mais ça yango nde fuya bolingo ba lobi ko soa na ko bunda yango nde zali pilipili mungwa ya bolingo non l'amour c'est la compréhension ozomona l'amour c'est la compréhension donc nakoki ko soana tokoki ko se discuter mais la compréhension est la base fondation na biso OK boboyani boandi ofingana bokabwani après le binango bokutani non wana za sini kaza moi sa vie na otetika parce que so monika ndengwana ba complication non mais soit dans moi sa vie na yo au moins na bozala ini bozala penser moko idée moko malgré tout moi bloka mikemike zanga te na bolingo mais
Beaucoup se comprendre binomi balé. Hypocrisie, moi, ça la hypocrisie. Il y a quand même compréhension, mais c'est hypocrisie. Vous avez beaucoup mandat comme quoi. Hypocrisie et que ça la maté donc à exposer nyonso. Vous allez ensemble à ouais biso nyonso et puis à bomba iloko mon côté. Ndeti nga mwasi na nga na fiançailles, yé pa na bango mais soki alinga déplacer à benginga. Que papa na ngina koma kototel nga bikende. Mais nga na zepa na biso et pa na bango musika pose wa transport to putana. Zomona. Mais hypocrisie ezala kité. Donc bango faut baza na hypocrisie nde eza bon signe que moi ça na za moi ça vie. Mais so vraiment na makambo wana te. Lelo kutie na ba message à mibale mususu. Akoma osala sala oboy. Non. Il faut kata, ce n'est pas la femme de ta vie. Il faut kata mbala mo poso landi beauté wana landi mbongo wana. Mukolo ko tchena ndako. Okomi na carré dentaire na mimi. Prophète, entre autres ici, toujours côté déjà, mais une dernière question pour nous comprendre, faire comprendre votre la biso vraiment mingi. Et dans la base mususu, moi ça vient na yo makenda peta mususu, abala na mutu ti ba divorcer parce que di bala oya côté ketaki ya yete, mobali pe kotuta musa bala ka mwasi, suka nango mobali ezaki ya yete, ba fini par divorcer. Après ba kokutana, sikoyo bato ndenge wana. Mwasi wana ta musu pe ko bala ka yete, ba botsa ka ya to vanda ndenge zalaka. Mutandi wana la ta voile te, ndenge otolo ba awa asepelati na libala na ye parce que akute na molonga ne ya vie. D'abord eloko eza boy. Soki oyo mobali, obali mwasi ya vie na yo te. Ozana ba problème sérieux vis-à-vis ya Nzambe. D'abord okosamba. Ngai ta Nzamba pekisi nga mwana mwasi wana. Abi aza ya vie na yo te. Soki na landa kika ozana mwana mwasi wana. Nanga kina za na ba problème sérieux. Ozomona. Donc batu nyonso oyo bazwa peut-être mwasi aza mwasi vie na ye te. Peut-être Nzamba lobele oyo kate ovanda na ye. Mwana mwasi wana tango yo vanda na au moment où vanda mobali na ye ya vie oyo sengeli ba vivre na ye bisika azali kozela na kozela wana yepe diable yo kose azupe mwasi mususu mwasa bilete. Donc eloko wana muto aza responsable za mobali ya liboso azwaye. Donc eloko wana siko esala ndeni mabala na bino mbale ko umela te libala kune ko umela te ope ko umela te Nzamba osala kaka ke boka bwana koto bokaboni ti kuna so aboti bana opo boti bana bokutana tant bokutana boyokani pa bolingani bosangisi bana bovandi bovanda pe bovandi pe rezo komi kutu ko regete so na yeba ki mena botana mutu na ta mobali nde isalamaka zomonda Ko wana eza normal so bokutani bo mene vie normal. Eza normal so bokutani bo mene vie maintenant selon la procédure de la parole faut bobalana. Donc wana olata so ozi pa voile te. Parce que bon, il va laisser longue. Et longue déjà parce que moi si c'est la virginité. Et là qu'on a d'abord sur les athées, c'est inutile. Aux hommes. Moi ce que c'est pas 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 bilongi. Pour le pas la masse vierge comment passer facilité. Mais moi c'est nangai na bali vierge. Oui mais bazali mais mingite. Bazali, il faut se rebattre baluka. Moi si ya yo Nzamba robombelo kaka. D'abord ça landeni. Tozana loi moko to benga ka loi ya réciproque Nzamba salaka. Soki yo mobali o deverja basi trop. O kulala na basi trop. Yeba ke mwasi no pe ya vie kota tabe ba olala e. Oui. Ngai na bali mwasi na nga chaste. Nga na chaste yepe. Oui. Parce que na bando boya ko simba basi abatu. Nzambe pa bando batele nga. Do isala mabongo do. Mobali o mona se retrouver mwasi na yedi aba fungola. Parcours a vie na yepe. Yepa fungole beli. On est bassine. Et ça bassine. Alors, comme la souga prophète, je pense que votre bazar est édifié par rapport à message à l'élo. Et Bat Belé, je pense que peut-être que pour continuer, c'est très difficile parce que ton la télé il sera toujours limité. Mais je pense que tu rappeler ce prophète prochainement. Il y a peut-être des détails, surtout famille, parce que la famille est sacrée, hein, prophète. Oui, oui. Mais ce que la famille, pour la dernière question, et puis dernier monayo, pour avant la prière, comment conserver la famille? C'est bien, mais maman, après sa éducation, pas à ban. Alors, nuance, on a tout on peut aider biso entre papa, devoir netanini, maman, devoir nezanini, ban appel devoir na bango, izanini, nadandako. Bible et lobby, bola ki sabana na bino nzela oyo ya kolanda, kiza le banzambe po tango bakokola, bal zwanzela mususu te. Na flashe bango mukie, pour na conserver famille et singeli, parents d'abord, azala très éveillé et puis abanda ko enseigner bana na ye libota na ye
dès les bas âges. Ndé toza to na bébé na biso to ebi kazana na kata libumu. Mais bébé wana to idika kaye. Je vous dis na bonde la pona bébé wana avant maman nanga lala, moi si nanga lala. Na prier pour na moi si nanga et puis na zui loboko na tche likola libumu na ye, na prier pour na bébé. Déjà na kata libumu azozo déjà présence en Nzambe. Tanga kobima nando sala la même chose et puis on a vie wana. Zomona. Vie à prière. Vie à prière. Donc vraiment pour nanga ici j'ai oyo to senga to développer ango. Pour te aider ba foyer belé peut-être ba foyer belé ba yebakati. To solango vraiment na chaîne Afrique Info. Donc ils ont vraiment moi mouké mais la prochaine to robeta ma solo bien kati. Merci prophète alors au dernier message, au dernier message. Déjà mais merci maman. You te une option mingité pour tenir tout le monde par rapport à sujet comme tout le bela libala et tout le bela famille, fallait toujours prendre sa maman pasteur et ça biso pour mi balobaka. Ah ta laisse sombeka ah on a victoire à na ngomba ko sa biso. Heureusement que ça wana sungi biso. Alors dernier mes paroles na yo ou dernier message na batuni sur à travers le monde sur Afrique Info. Et puis prière na biso souka pour tout ça parce que la minute fond OK il y a notre grand frère Alexis Cass Layton à Londres, il y a une mingi ba prière et puis maté à noter chaque fois en Afrique Info. Zamba pambola et papa Alexis. Bon, message kaka ya souka oyo na oyebisa batu lokola sujet zaki c'est le mariage. No senga na bande ko nyonso bisika na subozali ba ko contrôler ba émotion na bino. N'importe quel problème comme la bino contrôler ba émotion na bino nyonso et puis mbosala makampa violence si vous voulez faire quelque chose au moins nous est incapable benga même numéro tropesa awa benga même les frères Franck tout tous à la contact et ba ko aider bino donc Nzambe apambola bino na komi na ngai na suka numéro na ngai na kopesa soza na posa ozwa ngai numéro na ngai zali mibale plus 243 ou bien 00 243 81 61 96 772 ou bien 772 pour la France. Ce qui peut au lingo bengangai anormal parce que le numéro on appelle ça WhatsApp. Lingo benganga normal au benga na 00 243 81 67 55 910. Numéro à Liboso, où il y a 00281, plutôt 00243 81 61 96 772. Et ça, numéro, il y a WhatsApp. Le qui a WhatsApp. Facebook, Obeti Ezekiel Matitika. Au moins na Facebook. Zamba pambola bino na lingi na bonde la pona batino so balandi ngai zwa loboko tia bisika loboko na ngezali même bino oza papa oza mama moi ba dispute za entre yo moi si na mobile bo simba na loboko bino mbale na sambela Zambe na bondeli pona ba couple nyonso oyo landi biso na mungonga oyo mutu nyonso azi occasion ya kolanda biso na kombo na Yesu nazali kobenga na esprit ya divorce, esprit ya séparation, esprit ya hypocrisie, esprit ya infidélité, esprit ya impudicité bima na ba couple na bango au nom de Jésus. Dispute ya ba degré nyonso bima na ba couple na bango au nom de Jésus. Batu nyonso bazo souffrir pona ba problème ya puissance sexuelle, pona ba problème ya ko zanga ko gérer famille na bengani ba esprit wana au nom de Jésus Christ. Seigneur, bikisa batu nyonso pe bazo bela na minute oyo na kombo na Yesu. Pambola studio oyo Africa Info, pambola papa Franck, pambola bien-aimé Zalaki derrière la caméra frère Mayele, pambola mutu nyonso pa azui libakwa kolanda biso na minute na komba Jésus Christ na sambe libongo. Amen. Merci beaucoup prophète pour la disponibilité. Maman merci hein, ndenge omonaki ko songa biso sali biso bien. Merci pour la bande de bataille sur travers le monde. Merci à l'équipe technique chapeautée par Maïle Sadiki, papa na Renedi. Merci la bande de nyonso boanda biso travers le monde. Pour continuer Roland Afrique Info parce que Matthieu il va continuer le prophète Oluka la semaine prochaine les sous oya ko édifier libota na Nzambe. D'ici là portez-vous bien et au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.
Semai.